tout le monde qui tout le monde a musicien mondaine bayaki mais basala nzambe pe quelques personnes basala nzambe pe ba mission chrétienne pe bayaki mais tout le monde qui ba tombola ba mingi zaki ba mission profane petit pasteur Mike Kalambai aza musala nzambe fo akotsa batu na bokonza likolo mais to moni azozongisa batu sima mais na kati ya concert ou elekaki mikoleleki awa nga na tikali komona kote batei te Ouera a koti bo likolo yo apesi yo mbote câble yo pesi câble vraiment passer Mike Kalamba nzambe a rejuger yo milima batu oyo zo boma les révérends Vessa Makela par rapport à Mamalo Barabi na stade de martyrs ils a placé ils a lié mon propriété pour na bana nzambe abeta sete butu moi moi bana nzambe bolongwa place wana même bible lobi sorté au milieu de place au mona bat bosa la ba kiss place au mona bat bazo kunda ba biloko yoko ya wana pona nini maboko makasi pona passer na biso le lot so continuer à moquer passer Mike Kalambai à continuer à cours de grand ils ont cours de grand nini pour la plein pour là où est raison ça exemple ni où est raison ça Jésus est-ce que où est raison même ta confirmera bateau expliquer Mike Kalamba la sabiso expliquer biso na wera cours de grand na commission na likolo cours de grand na ngamu nini na ngamu na bango mukili to na ngamu na biso ba chrétien ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango na Vincent Makela Voilà, to pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika boyebi yango bien que Ciel Ouvert TV ezalaka chaîne oyo ezali 100% bonzambe et je la kabino ba information na source pe eyaka kotalisa bino ba information nyonso bozwaka wana na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na frère Nabiso Josué Luanda Brown et sans oublier frère Exaucé Makela azali na caméra nazali ngai mokote na ba analyste kosala na mokolo na lelo nazali na mon ami que j'aime beaucoup l'évangéliste Cédric Makela l'homme valable qui dit bonjour évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Bonjour pasteur Flamme d'Angola na pesi merci pe na ba na nzambe nyonso o bazwi libako ya rolanda émission oyo nzamba pambola bango. Voilà, merci na sengi na maman papa jeune sœur jeune frère Zwakiti Fandawana landa biso sikoyo. Zwakiti Fandawana avec beaucoup de respect au topé sakabino bo Zwakiti bo Fanda wana penzambe akopambola bino. Tolobi lelo tozo sala analyse, tozo sala ba analyse à propos après les concerts ya pasteur Mike Kalambai. Nazanga mokote nazalina confrère nangai évangéliste Cédric Makela l'homme valable. L'homme valable après les concerts ba réaction na yo Toya Batu ezalaki nini selon yo. Merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola na PCP merci na les révérends Vessa Makela patriarche pour l'opportunité à pesi biso to les émission oyo vraiment nzamba pa molaye place azana ndako na pesi na famille mobimba mote et sans oublier mon koko na ngai papa Jean-Marie Makela pe na famille mobimba Makela na pesi bango vraiment
merci Pembote place bazali nzamba pambola bango. Oui, pasteur Flamme, réaction na ngai tout ya batu. Eza pour na concert où vraiment réaction na bango eza vraiment pas si mingi. Batu bazolo ba mingi bazobeta mabaku par rapport au concert on les a qui dit caractère ya concert mo bonzambe. OK. Mais donc quand on a quand ça concert wana mamtomoni wana ezaki rien avant na mama bonzambe. OK. Tout le monde a qui batu oh tout le monde a ba musicien mondaine bayaki. Mais basala nzambe pe quelques personnes basala nzambe pe ba mission chrétienne pe bayaki mais tout le monde qui ba tomboler ba mingi zaki ba mission profane mais ba o ya bonzambe tout le monde qui rien ba tanga pe kombo na ba kuna te pe ba tomba mais vraiment te tout le monde qui o ya mukili nde tout le monde ba bima likolo de deux tout le monde qui makambo eleka ki wana elakisite ki zaki concert ba na nzambe ngapo na nga na monyo zaka neti concert ya Fally Ipupa ndenga betaki ndenge ferego la beta ki ndenge wenge sanganaka e beta ka ba mama to mona kuna plus oyo kutu to monio eza plus pire que koleka o bango basalaki ya omundi ba analyse ya bato ebele sali bazo regretter pe bato mingi bazo koma kozonga sima bato balaki na voix ya Yesu ya konzimbe kolanda nzela nzambe par rapport ya o to mona baza ba sala ya nzambe neti pasteur Mike Kalambai aza musala nzambe fo akotsa bato na bokonza likolo mais to moni azozongisa bato sima vraiment ça regrettable par rapport à réaction bateau. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela l'homme valable. On est allé analyse selon évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Analyse n'angeza brouillé. Tant que tout le monde pasteur, tant que tout le monde pasteur, et ça titre moko honorifique. Tout le monde attend que le pasteur. Donc ça veut dire que tant que ba pesi mbela ke concert et ko betama ça veut dire que na kati on to mona il faut bonzambe et ça na kati ya concert wana tout d'abord ce qui ba bengi yo mosali ya nzambe o bengi si bato ba ya ba adorer nzambe et ça kama bete et ça la une bonne chose c'est une grande bénédiction mais na kati ya concert ou elekaki mikoleleki awa nga na tikali komona côté ba teite et ça ba biloko oyoyo bato basala ki ba analyse parce que tango bengama oza mosali ya nzambe oza porter bonheur oza muto ozo mema évangile na ténèbres bato ba yebi nzambe te ba yeba mais na kati ya concert wana boko ko ko planifier ko lukata ene moko boyi kolukata pasteur moko boye aye a exhorter bana na nzambe parce que na concert wana batu nyonso ba yaki bazaka bana nzambe te la plupart ba yaki wana bazaki ba païen ezalaki na moment oyo batu ne ba yaki wana ya ko yambisa batu bele pe Yesu parce que tout le monde a ba campagne d'évangélisation ndenge salamaka na ba campagne d'évangélisation même mutu moko soki ayambi Yesu ata batu ba yaki full bongo bible bi fete salamana likolo. Pasteur Mike, oui, plein de la kinango, oui. Mais, erreur kaka on a moni parce que na moni côté baté a quitté. Et même une petite exhortation, est important na concert wana. Même ataka yomoro kaka. Avant banda concert, on aurait qu'on peut ça verser moko ou exhorter bana nzambe parce que tant toté yaka, oza komité ya yomoko, oza pe côté ya bana nzambe na ba païen o ba yebi nzambe te. Na yebi que soki au salaki loko wana même pendant 5 même kaka 1 minute oyoyo na grâce nzambe oyo atakati na yo soko tei ata 2 ou 3 personnes banga ba la convaincu banga ba simbama pe banga ba yamba Yesu na vie na mongo lokola mokonzi pe mobikisi admettons bato ba kufi wana wana selon analyse na ngai bato ba kufi wana est-ce que ba yebaki Yesu ya solo. Parce que bato bakufi brisque pour mutu ta makufa ka oyeba na été bato bakufi ona na conseil ça c'est ba analyse nanga est-ce que bato wana bazala ki bana nzambe bazaki na vie à droitier to éviter ndenge bakufi wana se bazala ki na nzela ya malamu to bande ko landa nzela malamu za ya Yesu sikoyo ba okende wapi bato wana donc selon moi et sengelaki exhortation et salama wana bato ba yamba Yesu après concert et yena sima engezala une bonne chose évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Merci beaucoup pasteur Flamme Dangola par rapport à
analyse no sali mais nga na robeta c'était diembeli koto lobi wana surtout ba musicien ou chrétien ba robeta ba concert ba mingi ba sala nzambe ba pasteur et ça la route le occasion bien et tant que baza ba sali nzambe ba pasteur tant que y sali occasion bon ça le bon ya concert ba comme concert mais on dit ko yambisa bango Yesu c'est ça on dit ko te bango ba tu peux me souba ba malade babiki ba problème ba ba solution mais tout le monde na ba concert wana totalement même ya pasteur Moïse Mbieleka qui tout le monde qui ba image moro ya lobate tout le monde qui ba bazo ko adorer Lucifer en personne to ena o ya pasteur Mike Kalambai to moni ba to ba kokota na style te ba kota qui mais to ndi to boite ye po Yesu aye alors bien ye po na ba to mabe bien sûr ba to mabango ba roya bato mabe wana to biki bato bakisi ba mort soit ba wera ba o to mona bango ba bato bakisi ba bikriton ba ko ya na bon concert mais yo take pasteur o ko ya misa bango Yesu mais les choses graves to moni yo pasteur o pesa na mbote na wera mbote ya ba yanki wera a koti bolikolo yo apesi yo mbote câble yo pesi câble un pasteur mais to mona ba pasteur révérend mukunda bazaki na se ba pasteur belé bazaki wana mais abengi mutu monta bengi wera mais ça les bateaux pas si makasi réaction bateau na si passer flamme totalement image tout le monde a réaction bateau monsieur ba par rapport à concert bon tozonga pas de problème maboko makasi pona passer na biso les autres sont continués à moquer. Pasteur Mike Kalambai a continué à cours de grand. Les autres ont été honorés Nzambi. Yemuta loki biso nyonso na makambo nyonso. Yemuta pesi frère Nana Ipema. Alors tobeta la Nzambe maboko s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, trop c'est trop. Je vous dis trop c'est trop. Zamba komi kobimisa na mposa basali nyonso ya bandoki. Basali nyonso ya lokuta batobele bazomi tuna Mike Kalamba a défié ki Werason a défié Fally Ipupa makambo ya lobaki pona plein et salemi kaka ndenge ya lobaki qui est derrière le pasteur Mike Kalamba bande ko tota la vidéo to yeba vérité ya réussite ya concert ya pasteur Mike Kalamba réussite o euti wapi trop c'est trop bato batamboli na aveuglement trop bayebi secret ya pasteur Mike Kalamba ite lelo tota la vidéo to yeba secret ya pasteur Mike Kalamba euti wapi Mike Kalamba obetaki concert pona bato babika o po bato bakufa parce que puis les 10 morts bakufa ki na concert na yo to yebi bien que bato ba concert chrétien pona ba yo kozolo biko mais yo ezalaki pona bazo sa mulimo po ya tata na pesi Kofi Olomide raison na nenga loba ke soki Mike Kalamba akoti lola c'est que yé peut à côté lola. On les a analysé critique. Bon, personne confiance ité. Mike Kalamba a bêté un concert oyo pour prouver pasteur Moïse Mbié parce que parmi bazan a rivalité. Ton enfant Mike Kalamba il est victime de conflit. Même les Wera. En tout cas il a dit ferme la bouche. Seulement toi là tu danses la musique de Wera. Quitte là-bas. Toi tu manques danser la musique de Wera. Bonjour à tous. Bible Lobby, ne jugez point, ne touchez pas à mes ouins. Mais na moni ba wango ba lingi ba toucher bango ba lingi ka biso boto juger ba. Le wa nzambe na yete po juger bango te, ngasko na juger. Moïse Mike Kalamba ilimbisa nga papa. Moïse Mbié a bêté concert. Soka kenda ça ba rituel. Tout le monde a coucou na poissaté. Bible Lobby, lumière na ténèbres sanganate. Mais na moni lumière na ténèbres télé bosso la bosso ne tine. Bossa complot ne tine. Bolibo boma ba chrétien. Bolibo ko soit chrétien surtout satanique diabolico. Chrétien diabolico chrétien to no ye batene na ye do kopo yango ti. Nyoso to ni stade de martyrs kak. On va stade pour ça pour se pesa biso batamoki. Ata bat baye 10 basanga pour le coup nzambe gloire na yeko mata ko ça après la stade et l'accident que bonzambe leki makasi
Merci beaucoup bomoni ba réaction ba tundenge leki par rapport ya concert wana salami pour Jésus tant ba bando landa ebele full ba to yando landa Yesu Yesu atali bo abi full ba to bazolanda ngai ba landa nga pona te balingi ngai pona miracle pona lipa na mbisi atali bo balanda nga pona lipa tant bazui lipa na bazui ba sepe mais tant lipa les ala été basala ni bakimaki parce que to full wa to moni wana concert ya te ke baki pona mama Nzambe. Mais il y avait des esprits qui wana oh ba uta ki ba bima ki na ki mission patriarche Vesa Makela sala ki Nzamba pambola ye abimisa ki ba dimension likolo ba makamwa makasi par rapport ya place ba full wani uti vraiment pasteur Mike Kalamba Nzambe a rejuger yo milimo batu oyo zo boma oyo c'est au ciné ba tout ba kufa au ciné acte de la mort ba kufa yo za musala Nzambe Nzamba benga yo pona ko gagner ba ami ko kotsa bango na lola mais ozo batu soit disant zo pasteur ko tsa batu na lifelu Nzamba rejuger yo et loko sali oyo ata na bana na ba génération na yo Nzamba olandela. Voilà, merci l'homme est valable na ba analyse selon yondenge ozo sala. Analyse nanga monsieur Ezaboye. Bible zoloba boye. Eza na litomba nini nazwa biloko nyonso mokili nabungisa âme nanga. Bien aimé, âme ekutaka chair pa Nzambe. Oyebi lelo batu bazo kufa di jour au jour. Tozaka kanga na zaka na obetaka CT parce que na yebi talo ya âme ya mutu. Talo ya âme ya mutu eleki même monde entier mobimba na valeur et pas Nzambe. Mais eza na batu mususu ye pona ye âme ya mutu e lobela e lokote. Oyebi na français balobi tout se paie ici bas. Pe Bible zoloba tout ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Ephésiens lobi yango. O nyonso mutu aloni aoyeba na obuka yango. Soki oloni madesu obuka kama madesu. Soki oloni makama mabe ko s'attendre te yo ko récolter makama malamu non. Bible lobi soki obuka oloni mu pepe obuka kama mu pepe. Nga nazo beta kaka sete na analyse ya batu kaka oyoyo bakufaki na stade. Nazo beta kaka sete na wana. Est-ce que batu wana bayebaki réellement Nzambe? Ceux qui bayebaki réellement Nzambe liwe kutie bongo gloire à Dieu parce que aomona na Nzambe. Mais ceux qui akufi brisque ndenge zalaki bongo molimo na ye kende wapi? Yango zomo na Bible zoloba bateli ya bato ndengwana tango akufi makila na ye era na mutu nani ya yo mutu zaki en tête ya makambo wana. Et c'est que le lobby yango. C'est pour cela ete ya bayembi misusu obotikali. Soki boli bo organiser ba concert moko boye peut-être na stade, peut-être na sika moko boye et loko ya liboso il faut sangomala mwete yama. Il faut sangomalamu eteyama. Parce que jamais tu regardes comme yango. Natala kutu concert moko boye ya ba musicien profane. Avant concert ba yebi non Nzambe. Oh! Mais ye azo yembela na mukili. Mais pourquoi avant concert na ye ayembi Nzambe? Donc, ozomona ke azana ye paye mais aotalisa bisoke Nzamba zali likolo ya nyonso. Et to kendaka na makambu gauche à droite to loba oyoyo eza bongo pesa la bongo. Il faut que talisa bana na Nzambe ezalaki occasion moko o babenga ngo à ne pas rater parce que ba paye misu ba yaki wana soki ba kutana ki na parole et continuer tonga to yamba ba ame bele ba am otoganiaka ezaka raté ba na église na biso mais ce kaka ami moko bongoli motema atana na commune fandaka akia côté église wana feti ekozala na lola pona mutana bongoli motema ce qui mutana bongoli motema récompense na yo muto teyaki oyambise yesengeza ndenge nini ndapenga na kamwaka netinga ba conseil wana na kendanga na ngai te na kendanga te parce que
non na mona ba concerté ya makambo nzambe awawa ya ba musicien na biso ya nzambe awawa oyoyo ezalaka organisé. OK, non peut exemple parce que bango moko te ezala ba concert presque nyonso le kana martyr na yebite ce qui image ezali batinde la biso na très long mona te ki ava concert na moni batei sango malamba ya biso batu yesu ngano na mona na ngango te ce qui ezali batinde la biso image. Donc eza pasi pesa mawa évangéliste Cédric Makela. Merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola mamolobi au côté vraiment dans dimension makasi. Nalandaka toujours les révérends Vessa Makela par rapport à Mamalo Barabi na stade de martyr, ils a placé ils a lié mon propriété pour na bana nzambe. Abeta sete butu moi moi bana nzambe bolongwa place wana. Même Bible lobi sortait au milieu des place au mona bat bossa na ba kiss. Place au mona bat bazo kunda ba biloko yok o ya wana pona nini. To mona même na Bible nzambe pas pombola Abraham ebisi Abraham a quitté. Ba milliers musu za milliers ya bénédiction te ba milliers musu za milliers o gagner ba amité. Ba milliers musu za milliers ya kotonga église te. Nga po na ngai place ezaka martyr te place ya ko sala ba campagne ko gagner bato. Ba Thérèse Ali. Ba place ya bien ba kene même na mboka kuna bo nga po na ba frère Mike na ba pasteur Mike wanso ba pasteur Moïse. So ba libo sala ba évangélisation na moto ba concert. Bo kende même na ba village. Pourquoi vous prenez un stade de martyr? Ngata on a encore là, pasteur Flamme. Oui, na zolanda o malamu. Ta on a encore là, na ndo mona ba papa o bando yembe la penzambe. Lokola ba papa Mombaya, ba papa Mikolo bando yembe la nzambe wana ba pepe kibala, bando beta pe bando beta pe ba concert. Ba couple buloba. Bando beta ba concert mais ils allaient dans un stade de martyr. En plus ba concert ils allaient au fêlé. A concert moi on doit taper Pas trop satisfait. C'est ça. Bataille sans malade, pasteur bazala, mati, prier. Prier pour na batu. Bata malade bazobika avant abanda koyemba. Tout le monde va retomber peso ya batu ba bongo la mitema, batu ba konta bo konza likolo. Ezaka te concert, faut bo louer ka place. Ba concert ezaki biloko gratuit. Ezaki te bo so organiser publicité na ba TV non. Ezali ka bo lancer ka keno to ba frère ba pasteur bo frère Kingand. Ba oyembela nzambe place bo na terrain boy. Au monde batu bazoya batu baoso ka nesengo oyo ya bango oyo na secret présent oyo mutu soka ye concert akufi neti ba concert neti batu oyembela nzambe mutu aye ko adorer nzambe mutu malongwe na ndaku na ye aye pona lokumu nzambe ko adorer nzambe akufa au monde ke place oyo eza lié moko approprié eza place ya nzambe azawana te po place nzambe azalaka batu bakufa te to mona me ba foule bandola na Jésus-Christ. Tout ce que le monde a été foule et le na Jésus, batu bakufi. Batu banozo toujours le biko, banozo vie. Ils a qui na bateau, ils a qui ba paralytique, banozo tambola. Ils a qui na bateau et bakufa, Jésus a la mousta bango. Mais pourquoi ka bango ba ye, mutaye kumisa nzambe, aye ko kufa. Au moins que place wana, eza place oyo batu baro, ba place nzambe te basali wana, baza basali ya nzambe te. Baza basali ya satana ba maska ki lelo, ba longo li voile, to moni bango to moni bango talaka pasteur Mike pasteur Flamme pasteur Mike to moni ba photo na mort o aza répété mumi ba yebi kaza muta ki sa nganga mais pasteur Mike mal akero sala nini na mort yebi sanga blora be pasteur Flamme. Merci évangéliste Cédric Makela l'homme valable et belé et banana mi balé parce que batu ba kufi na concert wana bazé belé. Donc, c'est pas ça, mais mi balé, basé belé. Donc, et c'est loko nzamba se peli nangote. Ce qui me tourne des anini. Sont dans Matthieu 18, verset 20. Bible lobby, là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Et si quelqu'un a mi balé, tomi satu basangani na kombo na Yesu, Yesu atakati na bango. Oyebi nzambe azalaka na qualité, mais nzambe azalaka na quantité te. Batu ba yuko yana bango quantité. La plupart il y a quantité nzamba za wana te 99% il y a quantité nzamba za wana te mais nzambe asiéjaka nzambe asalaka opéraka miracle authentique et c'est quelle qualité zali comment se fait-il que ndenge l'homme valable lobike mutu alongwe na ndaku na ye ayebi ke concert eza ya nzambe eza na kende ko adorer nzambe mutu asambeli na ndaku na yake ina concert liwe kutie kuna est-ce que bon nzambe zala ki wana perdre finai
Et ça, tu as condamné, mais tu as loba, babiloko et salami. Tu as loba ma bête, mais tu as loba, réaction contenue à batu au basali. Pinga na okamo basala nzambe mususu, au télémeni concert. Après, yambalami balé, tant que tu concert, oye, ou appuyer en lisusu, est-ce que ça l'a ka? Nabonanga otanga combo. Maître Daniel Toumba, mon avocate Cambès, Maître Jules Consolata, Maître Idi Amin. Nabonanga otanga ba combo. Est-ce que Esika Yofandi, si réellement aux Alipenda envoyé spécial Yanzambe, Basali Yanzambe est-ce que Bofandi, est-ce que au CP là qui n'a makambo et les cas qui n'a concert? Oui, Banzembo, oui, Yemba Magwande Yanzambe, oui. Mais tout ça, baba est fait, oui, Salamaki. Est-ce que ça qui malam? Est-ce que Nzamba Kumba Maki? Est-ce que Batouba Bikaki? Est-ce que Batouba Bongola Kimitema? Notre but, il n'a biso et sengela kito mona Batouba Bongola Mitema. C'est Batouba Bongola Kimitema. Nzamba Ndeko Zalokumu. Tant que tu as babiloko boye les païens ba omona biso. Na okendeka un exemple. Na concert ya nani? Na kendeka na concert ya Ferregola, Batouba kufate? Exactement, aucun de gauche à droite, concert, il y a faire, même il y a pasteur Moïse. Malgré ma camboleka qui on a, mais ce qui m'étonne, martyr et comme une concurrence. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien la gloire de Satan? Ce qui est acquis, gloire de Nzambe, tout le monde a dérapage et belé wanate. Oui, nous sommes mais tu vas adorer, mais tu vas adorer, après tu vas koufa. Évangéliste Cédric. Merci beaucoup, Pasteur Flamme. Vraiment, tu es vraiment vers la fin. Nous avons le lobby au Moussa Lanzambe Moko à Télémilaki par rapport à propos à Pasteur Mike qui a un concert. Que le Pasteur Mike a un bénissa. Mais à Télémilaki, on a un après concert, pour un concert. On a un Moussa Lanzambe avec Mukuna. Bayamba Inawera. Bayambali na ba tout le monde a wana atikelo sala pe prière moko te na concert vraiment biblioko o ezola ka biso Matthieu 24 et le baki mingi ba roya na kombo na ngai ba omona ba zape na full bandola na bango mais ba benga mati mambo to no mona ezaki ya mulili ya kale ya robatama to moni yango na poasa to moni ke ba pasteur wana nyoso tu baza basali ya Nzambe te mais ata to zolo ba ndeni to beta kelelo ndenge nini mais ba bazo koyoka kaka te. Grâce à ça, l'église va passer wana, pasteur Flamme a quitté. Parce que babi molili na lumière. Et tambolanze moto kana mais comment bino lumière na bato tobi ki baza molili ténèbres. Boyo sangana. En plus bato bakufi. Là on a na réaction bande komo babi ke siko ba jijara wente. Est-ce que on a ça ouais? Mike a ça ouais de Dieu. A ça ouais de Dieu, il faut pas juger. Parce que soit ça ouin de Dieu, bah jeter, bah ça ouin de Dieu té. Faut qu'on juge par rapport à art ya sali. Pour na moni ba te belé ba na kanda même inga na passer Flamme. Si ko tala la réaction, tala so ba musicien ou ba beti ba stade de martyr wana ba beti ba concert na ba ndo mo da musicien moko ya mukili wana a bengisa passer. Ka kombo lokola Ferregola, lokola Fali Poupa, lokola ba waze quoi. Ba wenge staff ba wenge mobimba, ba noyo kanate. Ils ont dit que tu réconciliation na baro ba beti na stade de martyr wana. Batika la benga jamais un pasteur moko be batika benga Mike kana maité. Ba benga même pas pasteur Moïse Mbi. Mais comment au musicien ya Nzambe au tomiki musala Nzambe a bengisi batamukili. Est-ce que au monde que il y a quelque chose là-bas? Et le moko mulili ezalaki wana. Pe wera matili kolo azo confirmer Mike Alambai. A confirmé na cour de grâce par rapport à quoi? Maboko makasi pona passer na biso. Lelo to so continuer à moquer. Passer Mike Alambai a continué à cour de grand. Il a dit cour de grand ya nini? Pona plein. Pour na wera so na ça exemple ni wera so na ça Jésus. Est-ce que wera so nem ta confirmer rabato? En plus au maticier a confirmé cour de grand wana. Pasteur Flamme a expliqué Mike Alamba la sabiso a expliqué biso na wera cour de grand na commissaire na likolo cour de grand na ngamu nini na ngamu na bango mukili to na ngamu na biso ba chrétien ba expliquer biso côté wana pasteur Mike expliquer biso cour de grand na ba confirmer wana za ya nini
Pour la kanda ma casse passer Flam. Voilà, lentement et sûrement, émission aussi comme il y a partagé en gros, pour s'abonner dans Ciel Ouvert TV, peut partager émission Oyo. Peut tout le monde qui na biso, tout a besoin il y a soutien na bino. Tinde la biso mbongo na yo, tinde la biso caméra, tinde la biso ba matériel, il y a bien pour na to kopa na rosala ba émission ya malamu. Voilà, par le biais likambo ya malamu et umela kati, tout le monde ka to sala 20 minutes ya analyse. Tomoni ba aussi na lebiso, nous sommes arrivés presque à la fin. L'homme valable na nuance autolobi awa conclusion na yo eza nini sala analyse na o nuance tolobi awa après to clôturer. Merci beaucoup pasteur Flam na nuance autolobi awa analyse na nga na salito conclusion na ngai ya mukolo émission ya mukolo lelo eza ke bana na nzambe yo bazala be église ya ba pasteur wana ba quitter baya côté lumière ezali parce que soza na ténèbre yo pour kufa le roi bandeko ba kufa na concert wana pour ba pasteur wana ba signer ba contrat na ba to mabe pour na ko sacrifier banzimi ko sacrifier bana na nzambe bazana souci ya banzimité babi un pasteur ozo mobate ina pate mobate berger aboko la ba pate akotika jamais pate na yema ko akende ko kufa akolande to monaki même na Bible David ou que ça lié pate na yema ko David alanda risque quand même vie na ye pour abikisa pate mais oyo baba tele ba pate ya lelo oyo bazo tika ba pate na bango ba boma bango bazo sacrifier bango bazo ki négocier ba contrat même tiko ta ba mengu bazo signer ba contrat côté ba tamabe ba tout bata l'église wana na beti c'était ba bima na l'église wana pe analyse na bengi na sengi pasteur Mike Alambai frère Mike Alambai o expliquer biso cours de grand au koti ya nini pe obetaki concerne po o confirmer nini po o la kisena o la nini ke oza nani po yona moina pasteur Mozimbi boyoka na rati est-ce que tukele ko lobango ta na concert wana tukele ko lobango yango te suka na nga yango wana naza eza yango wana na pesi patriarche Vesa Makela mbote na biki wala na émission en live na famille mobimba famille Makela pe église va de bereka mobimba basala nzambe ba ancien banzimi na église na pesi bango vraiment merci pe mbote baza toujours na sia makula musala nzambe patriarche Vesa Makela ndenga zo conduire biso pe na bosalite koko nanga Jean-Marie Makela zana ala na pe émission live na pesi vraiment mbote na lingaka mingi bana nzambe nyonso tout o baza mokili mobimba na pesi mbote sans oublier Sœur Divile Sambo na Valle de Bereka muninga Joëla la pesi mbote sans oublier Mère Bene Makela œuvre d'art ya les révérends Vesa Makela patriarche Vesa Makela pesi mbote Josué Liwanda bandeko nyonso tout o tozana bango Bekla Ibi bandeko nyonso tout na arrivé à Sœur Nabiso Sœur Sylvie aux États-Unis azawa nzambe vraiment pambola e bandeko nyonso tout balanda émission oyo bo partager ango pe bo soko s'abonner na Ciel Vert te s'abonner et le pasteur Flam alobaki to senga ba soutien talaka Ciel Vert TV et la chaîne oyo zo kotsa batu mingi na bokonza likolo et la chaîne oyo za lumière zo la sa batu lumière et za te ko ba chaîne mususu ba chaîne ba polémique la chaîne oyo et la sa batu lumière ya Yesu bo soutenir yango toza mo problème qui ba caméra so moni ke ba image mususu ya ka caméra moko toza problème ba caméra ba micro ba biloko no surtout to ça la ba accessoire vraiment nzamba sunga oya komona yo ka te voice o a soutenir vraiment Ciel Vert TV sans oublier papa Edi ba famille surtout baza na poto ba Saoula na pesi ba surtout mbote pe apôtre Idi Amin les rochers na pesi pe mbote fondation Kumbi bosani fondation Kumbi na agence ya voyage na pesi bino pe mbote ba tuni surtout ba kende ko sala ba kende ko sa enregistrer pour la voyage na bango na suki yo passer Flam. Voilà, merci évangéliste Cédric Makela l'homme valable pour na analyse na biso ya delo na micro ezalaki pasteur Flam d'Angola na pembe nanga tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na caméra tozalaki na Josué Liwanda Bronne exaucé Makela frère Caleb Makela na zo yebisaka kana ba imboka ke fondation Ekumbi ils ont payé sa visa Schengen na 1 mois aux visa na yo pe bato bazo ya bazo voyager pepele ils ali agence moko ya sir agence moko ya qualité agence moko ya vérité ya bana na nzambe ils ont payé sa visa ya Canada ya États-Unis ya Norvège ya Afrique du Sud pe azo payé sa visa ya ba pays belé fondation Ekumbi benganga ikaka na repesa yo ba précision ya fondation Ekumbi na plus 243 89 98
plus 243 98 22 16 600 pardon plus 243 98 18 22 616 wana soko bengi ngai okozwa ba précision nyonso ya fondation Ekumbi wana tozomona pasteur Sami ye azali vraiment na réception wana pe tozomona DG Bob Ekumbi Kitenge na pesi mbote na Héritier Kasongo José Nzita de Bruxelles Azi Mutale na pesi mbote na apôtre Idi Amine patriarche Vincent Makela toujours évangile na top na pesi mbote na mama pasteur Bene Makela yazali motema ya patriarche Vincent Makela na pesi mbote na papa Leki Jado Makela nzambe a pambola ye na pesi mbote na mon bébé que j'aime beaucoup le bébé Miradi le bébé de papa Flamme je t'aime beaucoup na pesi mbote na Flajo nzamba pambola yo na pesi mbote na sœur divine Losambo na pesi mbote na pasteur Shekina na Allemagne prophète Conde de Paris Maman Bijou Conde de Paris, beau partager émission. Na pesi mbote na ma fille que j'aime beaucoup, Nathalie Misenga na France. Na pesi mbote na Frida Kapala la toujours na France. Nzamba Monabino na pesi mbote na Monabière Mayatomo Mayamoto. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert